Mbote na bandeko balandi nyonso ya Voice TV officiel. Topesi bino mbote bisika nyonso bozali. J'espère que tout le monde aza bien. Biso toza bien ngolu na Nzambe azobatela. Merci na bino nyonso na ndenge bozwaka temps na bino ya kotala belema na biso. Tikete Nzambe na lola amona bino, Nzambe na lola apambola bino. Na souhaiter la bienvenue na ba nouveaux abonnés. Merci na ba visiteurs et merci na bino nyonso. Nzambe na lola amona bino. Bandeko soki ozana nu abonné na kati ya chaîne na biso te, na pesi yo quelques secondes o s'abonner na kati ya chaîne na biso eza nango gratuit et ozwa moi quelques secondes ya ko like vidéo. Merci. Merci nande bosi ko s'abonner na kati ya chaîne na biso tikete Nzambe na lola apambola bino, Nzambe na lola amona bino. Lelo toyeli bino lisusu video ya liboke ya malangwa ndenge ngai nasalaka liboke na ngai ya malangwa, mais eza na ba façon ebele ya kosalela ngo okokosala pe na ndenge osepeli tolanda ensemble. Voilà, merci la famille. Awa toye toza na malangwa na biso, naza na malangwa na nga mibale awa. Donc pour na ko réaliser liboke na nga naza na besoin ndembi. Naza na besoin ya pilipili. Donc ocha pilipili na o par rapport ya ndenge olela pilipili. Naza na matungulu na nga. Donc naza na matungulu et naza na tangawizi na ngai. Naza na citron. Naza na dembu makib na nga. Donc dembu makib simple soko lingi yango te kosalela yango to saleli bouillon soit mungwa soit eloko kaka ekosepelisa yo. Naza na assaisonnement ya fish na nga, assaisonnement ya poisson. Donc eza penza ebele te, donc yango na o mélanger na kib simple. Naza na ba poivron rouge na nga, mais eza vraiment ebele te comme bomoni. Et voilà. Nga avant na kende kosokola mbisi na nga nazo kata yango nanu mutu parce que mutu olia mutu wana na liboke azate pi liboke yango mutu yango evimba na liboke. Donc kwa mutu olia na yango te na préféré na milongolela yango, mais na sokola mbisi na nga na sima ya caméra. Voilà, donc sokola mbisi na biso na sima ya caméra. Donc osalela citron na mungwa pour ko nettoyer mbisi na biso. Donc so pour ngo mona nde na sokola ba mbisi ko hésiter te ba vidéo eza na chaîne na biso. Voilà la famille a tozongi to sis ko nettoyer poisson na biso très bien comme na lobaki to nettoyer ngo na citron na mungwa. Donc citron na mungwa soit vinaigre, donc ça dépend na yo et to bandi ko yo ko assaisonner poisson na biso. Voilà. Tozwi dembu makib na biso simple comme to lobaki to écraser mon kati ya poisson na biso. Donc o chape mungwa na yo par rapport ya ndenge olingela kolia mungwa na yo. Et awa tozwi fish seasoning na biso. Donc assaisonnement ya poisson na biso to tie ezalaka na mungwa. Donc assaisonnement ya poisson oyo eza na mungwa et kib na biso toyebi eza na mungwa. Donc comme na lobi bandeko na nga soki osepelaka na yango te kosalela yango te osaleli eloko olingaka mungwa bouillon et tout. Donc voilà, na présentaki bino litungulu moko na ndambu, mais na ye kosalela juste ndambu parce que na moni moko na ndambu pour na poisson na nga oyo ekoleka ebele. Donc na longoli na tiki demi na saleli moko na kati yango miki kombo moni wana. Donc soki olingi na ope kokata boite oza libre bandeko eza koza na kati cuisine na yo sala eloko ekosepesa yo okoki na ope ko mixer. Donc ngai na mixer te pour na préférer ko mixer te na kati yango. Donc o eza pe ndembi na nga na laksa bino 4 tiges, mais na yo kosalela 2 tiges na ndambu parce que na moni pe 4 tiges wana ekoleka ebele par rapport ya poisson na nga. Donc nga linga vraiment ko bombarder biloko na ba assaisonnement ebele te. Donc na saleli tungulu moko et na saleli 2 tiges ya ndembi na ndambu. Et voilà où eza ba poivron na biso, ba poivron na biso ya rouge on a laksa kibino. C'est juste pour na ko colorer moi poisson na nga mukie ou lebi ma vraiment pembe makasi, mais eza toujours pembe. Wana na olongola ba morceau o amineni wana inika maki bien te. Donc bon mon yango c'est juste mukie, c'est pas que na tiango ebele, non, c'est juste vraiment mukie. Puis ça peut moins couleur moko ya bien. Et toye kozwa aïe na biso ya pâte tozotia. Donc soko lingi au râpé ndengo lingi ya poussière kakayo tozwi aïe na biso ya pâte et toye kotia yango skoyo na poisson na biso. Voilà.
et to ko za tangawisi na biso comme to lobaki to râper yango. Donc so za na tangawisi ya pâte soko lingo tuta soko lingo nika donc eza problème te nga awa na saleli nyanga oyo na râper yango mais na ko cha ebele te na so cha juste muke pour na poisson peut to ebezala ze il faut pas mutali eloko azoyo ka solaze ou bien comment mettre nettoyer yango vraiment très bien na mungwana citron ilongola vraiment ze bien na ba poisson et to yo cha juste muke comme bomo wana na ti bloc ebele te na tika juste muke. Donc awa siko tozoko mélanger yango ensemble bilo na biso nyonso totie ndembi matungulu ai tangawisi donc na baassaisonnement biso ekota bien. Awa na ekozwa sikoyo ba pilipili na ngai na ekocha parce que na longoli déjà ou bana ba olia parce que liboke bonga pena mwa pilipili pona bato balia pilipili donc na longoli déjà oyo bana ba olia na tia yango à part na ça liboke na bango à part mais ezanga pilipili oyo mikolo ba olia mukola olia donc o dadi na biso olia yango to tie piment et na juste citron donc juste mukie donc bon na lutu donc eza quelques gouttes donc vraiment mukie vraiment donc comme au monuana mukie vraiment j'ai à citron juste mukie et to yokocha donc mélanger yango bien après avoir mélangé yango to zipi yango to kotika yango ngana dinga boye na ngana tika yango à côté pour na écouter vraiment assaisonnement bien ezo dépendre na yo ko tika yango 1 heure ko tika yango 2 heures ko tika yango 3 heures on a tika yango pour 2 heures de temps di banda wana après avoir assaisonné yango c'est ça. Et voilà bandeko to tika ki poisson na biso et se reposer pendant 2 heures de temps donc les ont déjà enough donc on peut quoi assaisonner on a butu pour nous sala on a tongo ils ont dépendre na yo donc na tika kango 2 heures de temps et à ce que to zungi to nito sala li to nito kanga liboke na biso comme na sala ka toujours na mélange parce que to ibi ba morceau bandenge ba ngambo na musu se fanda ki na se et coach assaisonnement bien donc to balolaka et à to zungi sko yo to zo bungisa makasa na biso oyo tokotiela liboke na biso na tie papel aluminium na se et na ekotia makasa na nga likolo makasa na nga nasombaka ba paquet wana déjà parce que nde na sala maboke na bilo mususu nasomba déjà ba paquet wana na tie yango na congélateur na bomba na congélateur donc na bimisa yango kaso na za besoin osalela on na garde yango bongo nasombi yango déjà na tie yango na congélateur so na lina salela na bimisi et voilà awa sikoyo tozotia liboke na biso na kati ya makasa pona tokanga yango donc na tie de makasa na tie papel aluminium na se et na ekotia de makasa na ngai pona mbisi na ngai efanda na kati kaka ya likasa donc c'est ça. Et makasa na nga na sombi na shop ba congolais donc na ebite place nini yo zali na mboka nini yo zali mais nga na sombi na shop na biso kaka ya ba congolais o batika biloko kolia no batika biloko nditi ba kimpuka ba nini kuna batika pe makasa donc na somba na nga kuna na sombi na ngai pona nazala pete na problème yo nyosa makasa na somba ata de paquet na nga wana na bombi yango na congélateur donc nyoso na lina salela na nga ndeti liboke na nga bien loko mususu na zui na nga likasa na nga na bimisi yango na sokoli yango bien na sokola yango bien pour na sopela yango mwa ma ya moto pour na avant na salela yango voilà. To sisi siko kocha poisson na biso na kati ya likasa et ko tozokanga yango na banda toujours na kokanga kobongisa likasa na nga na kati après na yo kozwa papel mindo na sala ndeti na kangi likasa na nga na simbe na maboko na kangi yango après na yo kozwa papel aluminium na nga na kangi likolo na fini yango donc c'est ça. Et voilà maboki na nga yango yo donc on a longola ki pona bana ba olia et na oyo
ya dadi. Donc na tiango wana ezokende kokota na four. Donc na tiki on na four pendant 1h30 na four, mais na moto ya kati kati. Donc ezo dépendre pe ba four nyonso te sala ndenge moko. Donc ça dépend ya four na ndenge ezo esalela ka mususu mona 200 degrés mais esala ka malembe. Donc na tiango na moto mo ya kati kati selon four nanga. Voilà awa résultat ya poisson na biso ya liboke na biso ya malangwa. Donc liboke malangwa yango yo vraiment binomuka botala. Donc c'est ça. Ah, tout fond là bomoni pende ucho bima na moto. Donc ucho bima na moto 1h30 pour na mbisi na moto ebela eza ebele. Donc eza bien déjà mbisi ko bela bien parce que eza sunité o soki ndenge ni no mbisi ebela na ngonoki. Mbisi eza telo moko ewumela ka wumela na moto sonde non 1h30 eza déjà bien. Donc c'est ça awa leto liaki ngona lituma. Donc lituma na biso yango yo ezaki des vidéos lituma bomonaki et salamaki jour moko na biso oyo mena kabola kiango na des vidéos pour vidéo za mlaite. Voilà awa sko yango tonto tiango na sani bomoni to longola on a likasa sko to tiango na sani bomoni sko yango vraiment ndenge zo pesa tala seben. Donc to tiaki yango huile te la famille to tiaki huile te parce que malango za la déjà na huile ebele. Donc yango to tiaki huile te. Merci, j'espère que beaucoup sepela na vidéo. Merci nzambe na lola apambola bino nzambe na lola amona bino ko bosa ko partager te, ko commenter te et ko aimer te. Voilà to kutani na mbala sima nzambe na lola apambola bino baba.